Maman, pour ça, c'est grave ça. Maman, awa tozali. Tozana boli na quartier boli na commune C. Oui, ça Babylone ni boy. Ah, ils ont Thompson. Et où tu es? Bon, tu habites côté où? Nyagat. Sala noki ba minute langa ezoke no? Papa Mbote mama Azan. Maman toza na bolingo na nouvelle cité. Bada boule bandi pondu na matembeli. Toyoki ba ko bwa kango na butu. Yango toye tozo lokota. Tozo lokota poto lela likola pondu papa. Pasi eleki ndenge. Eza maladi. Eza maladi. Oui. Toyebi te soki eza maladi. Papa nzaba ko protéger biso papa. Oyo na mona ngo 3000 na Kingasani. Lelo na lokoti. Lelo na lokoti papa pasi eleki. Soki amoni keza ya mabe. Ba ila biso te ya malaba pesa biso na. Mais ça ya mabe po ba bwaki yango. Likambo te papa maya moto ezali tokolia kaka. Nzamba ko protéger biso papa. Pasi eleki ana pondu na matembele yango to. Aya botela biso ba. Sala oyo bien pe lelo na tomate ya mbuma. Hey ngai utikimbuka mboka tala viens Museveni ekosimba tata président timba tala viens Museveni bazone ekosimba te viens Museveni tala koma yele viens Museveni ekosimba te viens Museveni tala baje ko saka kutu bajete komoza mboka na biso mboka bakoko bajete Museveni président timba oza na dernier mandat na yo bajete Museveni baje na bino wana yosimba bisini asini bandi lisusu mboka ekei mama mboka ekei mboka etekami ngai Kongo est-ce que makambo osigné wana mpe na mama nanga président est-ce que ocomprendre makambo ozosigné Maman, awa tozali. Tozana boli na quartier boli na commune C. Oui, ça Babylone ni boy. Ah, ils ont Thompson. Et où tu es? Bon, tu habites côté où? Nyagat. Sala noki ba minute langa ezoke no? Papa Mbote mama Azan. Maman toza na bolingo na nouvelle cité. Bada boule bandi pondu na matembeli. Toyoki ba ko bwa kango na butu. Yango toye tozo lokota. Tozo lokota poto lela likola pondu papa. Pasi eleki ndenge. Eza maladi. Eza maladi. Oui. Toyebi te soki eza maladi. Papa nzaba ko protéger biso papa. Oyo na mona ngo 3000 na Kingasani. Lelo na lokoti. Lelo na lokoti papa pasi eleki. Soki amoni keza ya mabe. Ba ila biso te ya malaba pesa biso na. Mais ça ya mabe po ba bwaki yango. Likambo te papa maya moto ezali tokolia kaka. Nzamba ko protéger biso papa. Pasi eleki ana pondu na matembele yango to. Aya botela biso ba. Sala oyo bien pe lelo na tomate ya mbuma. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. J'ai du mal à imaginer ça. Ces trucs. Oui. Il y a une totale inefficacité de la gestion de cette ville-province. Cela est dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas une vision claire, il y a une prise de leadership, j'ai l'impression il n'y a pas une bonne politique. J'ai l'impression qu'à la tête de la ville, la vision, si elle existe, elle n'est pas encore
transformé en réalité. Je suis désolé. Je l'ai dit ce jour-là, j'ai cru qu'on avait compris. Je me rends compte quelques 8 mois plus tard que rien ne vient répondre. Il n'y a pas 36 solutions pour remédier à cette situation. Il existe un gouvernement provincial, certes, à la tête de la ville de Kinshasa, mais il existe 24 administrations communales. Et il faut respecter les attributions de ces administrations communales. Il faut leur donner les moyens d'assurer la présence de l'État, le respect de la loi à leur niveau respectif. Je dois vous dire que si nous parlons de la ville de Kinshasa, un président de la République n'a pas pour mission de gérer une ville. Je pense qu'il y a une autonomie de gestion au niveau de la ville. Mais sous son leadership. Oui, c'est sous son leadership. Une ville a un gouvernement provincial qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Finalement, on peut se poser la question si la structure institutionnelle que nous avons aujourd'hui est celle qu'il faut pour nous mener vers un développement réellement endogène, avec ces autorités urbaines qui sont élues ou provinciales qui sont élues par des assemblées. Souvenez-vous, j'ai écrit dernièrement une réflexion sur la nécessité peut-être d'en revenir à la nomination de ces responsables des provinces par le chef de l'État devant lesquels ils auront à rendre compte. Mais aujourd'hui, ils sont l'émanation d'assemblées provinciales qui ne jouent pas leur rôle parce que je ne peux pas, moi, député national, aller contrôler la gestion d'un gouverneur de province. La ville-province de Kinshasa est une province, comme les 25 autres de la République. Il y a une assemblée provinciale pour cela. Que fait-elle pour ramener le gouverneur à ses responsabilités? Donc peut-être qu'il faut en revenir maintenant à changer de paradigme et faire en sorte que ce soit le président de la République qui nomme les gouverneurs et qui puisse assurer qu'ils appliquent effectivement la vision pour laquelle ils ont été nommés et que, étant celui qui les a nommés, ils partagent une partie de la responsabilité de leur incapacité ou non à gérer leurs entités. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les assemblées provinciales ne s'en sortent pas et l'assemblée provinciale de Kinshasa ne s'en sort pas. Je suis désolé, c'est ça la réalité. Changement est constaté. Constitution est aussi ma moitié. Papek na bundela qui constitution oyo. Papek na bundela qui constitution oyo. Non la changement la constitution. Lelo, eh. Lelo. Ata sutali matama na ye lokola moto aliaka buku la bwaseka. Buku la bwaseka ngo komisio matama lokola mboto. Tibo mwana na bapasi tozali kokola na basouffrance tozela kobonga na kikokono neti kaka na limwa na bunga lokola mongwa na bile chance pe basomba kade rambe na ngai sipite motema ezosuka baboyi na kota nani akolobela baye bazanga awa isi boteka mawa nakokite. Je peux vous le dire en toute sincérité, nous sommes en enfer. Nous vivons en enfer. Ça m'étonne que Félix Tshisekedi et ses amis voyagent beaucoup. Ils voient comment d'autres États se développent. Et ils viennent chez nous, ils sont à la tête de l'État, et Félix se permet de gérer le Congo comme il gère l'association Banakine. Les pays, nous sommes en enfer. Il faut avoir quitté le Congo pour comprendre dans quel état se trouvent vraiment ces pays-là. Oui, Prince Penge a vraiment raison. Le Congo
des fois on peut se dire c'est l'enfer. Parce que quand vous considérez les conditions de vie normales des autres peuples du monde, et surtout avec des pays avec autant de ressources, je pense vraiment que le Congo et les Congolais vivent en enfer dans un paradis qui leur a été offert. C'est juste la prise de conscience du peuple et l'imposition des normes. Les choses vont changer. Ces hommes qui sont là aux commandes sont à votre service. Il faut leur faire travailler et vous rendre le service. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. J'ai du mal à imaginer. Regardez ces trucs. olobaki na biso ke boko créer misala combien bo créer puis botie bango wapi bakongolango baza banani. C'est la première question. La deuxième question, honorable président, parce que nous avons autorisé à Kotuna Bango. Et ça m'a camouillé éducation. Président de la République, on est. Comment on appelle 5-5 au président de la République, on est. Hein? Président de la République, on est. Raisi. T'es Raisi dans l'eau, mon sounan. Ah, ya. Moïse, na Makembi, na Victoria. Ouais, bah président de la République. Makembi na Moïse. Yoka mokonza mboka na bino. Bongo Fati de la Ranan. Fati la ngulu. Fati la ngulu la mabata. Molo bako la ngulu la mabata. Fati Beton. Azambolo côté. Azanan. Azangilima. Yo do finga mokonza mboka ba okanga yo. Bon ngulu ba finga ngulu ba finga. Ngulu la au fini président de la République au Kangayo. Na le premier ministre comment on est nani? Premier ministre na biso comment on est nani? Kengi wa donner secrétaire. Kengi wa donner secrétaire. Yahweh béni Sango. Yahweh bandela mikongo. Kisasa. Na lobi bien. Ngai so moni tilelo tension comme mateki takate mokolo na mona bomba akoma gouverneur à ville à Kinshasa. Ndeko bomba il likanisi moko te ya malamu bomba esa mishuele déjà bien avant na kata gestion ya ville à Kinshasa. Okomona partout ba komemaye azaka na altitude moko. Na ba réunion nyonso ya malamu bakotala ke yepa zali wana te la ke lelo moko. So caméra zo tambisa caméra te so komika na ye ma eloko wana ebino eloko mama atala tawo ya lelo ka ke salemi so botalika bazo filmer ba nyonso mona bazo so très concentré même chef de l'état akolanda discours akoningisa moto ba ninga nyonso bakobeta ta maboko yo so kotali miso se bani kolema bomba lingala le omona pa ala muki bomba lingala le pa ala muki biloko ya ndenge wana ezali scandale mais ye utoki na IDPS tala makambo yango na biso ba politicien congolais kolanda monoko te nini esalaka biso bavutaka biso ezalaka molimo mabe ezoka biso to yalaka nini bakotia na bokonzi bonde te na kopopola monoko na kobete monoko ta okosutuka bakotianga na mosala na bandi kosala makambo mosusu est-ce que ezali envoûtement ezali koloka to manque ya volonté ya kokamba nango ekolo Congolais, ndenge baninga mosusu bakotangisa bana na bango po bakoma utile dans la société. Les intellectuels doivent chercher à
à résoudre les problèmes sérieux dans la société, va apporter ma solution, ma réforme, le contraire en République démocratique du Congo, intellectuel, commis, faiseur, créateur de problèmes, commis, promoteur, il y a des difficultés à fonctionnement de l'école en Abisso. Aïe, il français. A détourné l'État, à français. À quoi il malade à Kéina Poto, mais à l'hôpital à Malam au bâtonnier na Congo, bon, il y a Poto Kolukelo Konini. Il y a un peu maman, biso to kolobana mokonza mboka, likambota li constitution, mugolo bwani mema, kokendo kosimba biloko wana te. Chef de l'État, vous n'avez pas besoin pour mieux faire, aller toucher à la constitution. Pour bien diriger ce pays, pour sauver cette nation, vous n'avez pas l'intention d'aller toucher à la constitution. Même maintenant, un mois à Pamba, au conseil à Moussala Malam, la volonté, tu vas bouger les lignes. Ce n'est pas seulement toucher la constitution. Baliba Simbisa au touche. Kabouya, avec un côté molimo mabé à bateau, Bazoli Simbisa, chef de l'État touche. Bazoli un soulèvement populaire. Kabouya Zoli Natia Moto na Ekolo. Kabouya Zoli Kaba marche aussi la Kateba Ndako Salema. Kabouya Zoli Nate le retour la Kanda, la population, tu passes la population, à se comporter mabé. Kabouya Zoli la population, na désobéissance civile, na ba propos, na ba comportement na ye. Et ça dit malamoté. Proposition et réviser la constitution, chef de l'État et proposition à ma baie. Ce qui t'aime, tout le bateau vendina bango, bakoye bisayo vérité. Ce que zalaki, il se qui botanté que la population, boye ba été pour population na biso abombeli bino réaction au ekokokana na bozo ba obolinga bo sala. Merci beaucoup. God have mercy upon us. Hey, Nai. Otiki Mbuka. Mbuka. Tala, viens Museveni. Eko Simba, président. Timba. Tala, viens Museveni. Ma jeune eko Simba te viens Museveni. Tala, comment yel le viens Museveni. Eko Simba te viens Museveni. Tala, j'ai ça a coûté jeter. Comment ça mboka na biso mboka bakoko? Jeter Museveni. Président. Timba. On a un dernier mandat na yo. Achete Museveni. La jeune a bino wana yo Simba. Ah, bisinya sine bandi bisusu. Mboke keyi. Mama. Mboke keyi. Mboke tekani ngai Congo. Est-ce que makambo signé on a payé maman na président? Est-ce que vous comprenez makambo? Na baki soki mboke bongi. Ozala muto la moka, ozala muto ide peso, ozala muto PPRD, ozala muto nani biso nyo ozala na sengo, ozala UNC parti nyo sowali. Et la moto atala ka politique te, biso nyo ozala na sengo. Ponde to makala tongo to sombaka lipa na boulangerie ya bato la moka ezate, boulangerie ya UDPS ezate. Ministre azo poser ba acte, lelo mutamba uti na opposition, aza ministre de justice. Auti kozala évacuer na butu ya lelo urgemment. Abim, mutamba bim, nazo confirmer information sur ces engaïs, sur ces engaïs. Ministre de la justice va évacuer accueilli pour la bastion à l'étranger. Gouvernement congolais moutazui charge pour naie accueilli à l'étranger naie bipe mboka mettre le mboka te accueilli pour la bastion naie. Nzamba batela inyo sur les kamala mutamba zonge la biso. Ba acte azo poser la justice. Soki basali ba réforme makamonyo so simbi et gozala pour naie te ezali pour la république. Bato pe bakoya sima ba pérenniser ba réforme biloko nyonso ba voter en avantage ya mboka etikala to boy kozonga kana éternel recommencement bino pe bato bazo sala ba projet bo sala ngo pona ba intérêt na bino égoïste te mais bo sala ngo pona intérêt ya peuple mabulo na laksi bino yo tozolo bana ba ndekwa ezala ba mabulu musu to ko fêter ngo ba anniversaire libulu oyo nazo kana na ngina somba pena mwa ba champagne to kilelo kwa na libulu za liboso ya prison centrale na Makala. Et ça, mabulu moko ba date anniversaire ezali po ese umeni. Toko ko fêter la ngo anniversaire libulu to yembeli joyeux anniversaire. Po azalaki mukeme akoli. Et ça mabulu toko ko fêter joyeux anniversaire. Je peux inviter quelques Congolais ba assister à l'anniversaire ya libulu o eza côté ya Wenja Selemba. Côté à prison centrale toko ko yembeli joyeux anniversaire. Libulu a bongolo mi connaissez pusani. Ezala ba mabulu mususu soki na voyager na keli bana ta na zongaka na yebi ke na kokuta soki kuna kuti ete na zokamba po na yebi ke na kokuta
bamabulu eza kota salongo bamabulu eza na limité et bamabulu ba référence oyo na yebi na ba anniversaire na bango toko ko fêter ba anniversaire est-ce que congolais moi ko fêter anniversaire ya libulu moko côté na bango pour mabulu ane koli kolekana bana babota mi bakuti libulu bazo kola pe mwana za na 5 libulu eza na 5 l'état pa yebi yango asaka le côté makambo ezali pasi bandeko na ngai tokosuka wapi na mbokolo makambo tolobela makambo mike oyo eza nango ba engagement Kabila tongaka aéroport namona bakumisaka aéroport passerelle oyo toza soko bimi na mboka ya bapaya ntango ozobima konyata mabele te ebimisi yo mbala moko na sala esika yo ozobima nake na Brazzaville de passage kaka wana Brazzaville ezali $500,000 selon l'information à possession $500,000 passerelle donc na mboko tozangi $500,000 po totia passerelle na aéroport ya nje chariot ezali te machine oyo esengeli etambusa bagage eza kotambusa te climatiseur bosana ma eza aéroport na nje tofutaka go pass tolembi Tshisekedi ayaki alobaki go pass wana ekolongwa ti lelo elongwelano te nani achaka biso kodi ya go pass toyebi te elongwaka te mpo na nini toyebi te. Quelle est la vérité autour de cette histoire? Rien. Mais Brazzaville ya pamba yango na telemi na Brazzaville na kotala na bantala passerelle oya Brazza $500,000 moko baza nango 4 ou 5 soko tiango wana eza nango 2,5 millions mbongo aposha likolo ya bapoliticien mais sobi passerelle soki bokomi place wana baye na eloko wana epusani moto akoti na kati bato bazokite moni bandeko ne bazoya bango wana baye bapassager mpe babimi place wana baye kozwa bato ta bapassager nde bazobima bapassager bazokende $500,000 moko me biso atoza nango te mpo nani kobetisa biso mabaku so touti libanda mboka tokomi na aéroport bana bakobi kobanga kokita mais nzoka bazongi epa na bango. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est vraiment triste. Alors pour terminer et aussi Salikamboyo, on va prendre un élément que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Na balabala Wileri, Simayambula enoki na tongo ya samedi 19 octobre 2024 na Kinshasa, ezalaki calvaire pour la population chinoise. Pambate, kobanda na ngambu ya UNRB, koleka kan lufungula, wenze ba esui, kino pene ya rond-point Wileri, mituka ba moto pe bato makolo, batamboli na pasi makasi, kolandisama na mai o etondi balabala mobimba. Na koyoka bakinois, misala ya kirage ya dozini côté de ville et bandaki et pesi résultat ya malonga te. Pour réalité yangoyo, inondation na balabala mobimba. Eloko te. Eloko moko malonga basali te. Yango nga pona kota ko na kota ndeni. Eloko moko te 0-0. Nga kutu pona nga na nzibila nga kimbuta kutasaki na kirage. Donc eloko te yango tala kimbuta kutoka salaki bina file basusu batalisi ete soki bakanivo ezali bouché po bakinois babwaka kabosoto na kati talatina l'état asengeli kozwa responsabilité na ye ya ko appliquer mibeko. Wileri, c'est pas la première fois, c'est déjà d'habitude que ma étonne la raboé et nous savons que ça dû à bouchement ya caniveau. Et sur ce, ceux qui caniveau les a bouchés, c'est juste nous, la population, qui les faisons. Alors, ce que je vais demander à l'État congolais, c'est de faire appliquer la loi en fait. Du coup, ils ont rebouché le caniveau. Ça ne permet pas assez que l'eau puisse couler un peu tranquillement. C'est pour cela que ça crée un peu ces heures d'inondation. Nous les voyons là-bas, nous avons vraiment la difficulté à rouler. Et surtout nous les piétons, nous avons vraiment du mal à marcher. C'est que je veux dire que l'État congolais a juste l'obligation de faire appliquer la loi. Donc, ce qui nous avons que l'eau qu'on a qu'à niveau, il faut affouta. Et l'eau ou encore à la punition ou esengeli ponae. La conséquence c'est que sinon tout bango baza va vivre déjà dans l'X. Donc baza ba mituka na bango bazo rouler. Voilà nous la population, le petit peuple comme nous souffrons. Moi ku tabotambo les atepo yo morozo monara. Et kokisi bambula ebele uta inondation et ça la makana balabala Wileri. Kasi likambo ya kokamo ezali ete attaque aux succession ya bakonzi na mutu ngumba mokonzi Kinshasa changement ezali kokota kaka te lolenge ma etondi boye
Na croisement Wileri Itaga na food market, mituka misusu ekataki moto, misusu ekokaki koleka te. Tolobi Thibaut Koyoka. God have mercy upon us.